doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des causes. Prohibition de notre cola, tribalisme, toyebi yangote. Moi, na kin, on a biso, l'élection est salami, nandenge alaki chaotique wana, mais Kabila azalaka lisusu te. Batu batika ko rêver. Kabila n'existe plus, azalaka na signature te. Batu batika ko kosa. Vous êtes d'accord avec moi que combat oyo ya kala na combat oyo et cause ndenge monté. Il faut éthique, baluka souk un indépendant. Église ezon a place il fallait zala. Ce que batbane ko toubela baké ko toubela mais bâtir au côté na kati ya Jean-Claude Kalala okuyi koloba nini na bandinga no ba combattant msuso bazali na Paris na Belgique au bazol bati lelo ke mboka na biso eza occupé donc mboka na biso donc eza na liberté donc bango combat au bando sala na Kanambe yango bazali ko continuer ti lelo ba kotika te parce que même si Félix a comme na pouvoir mboka na biso présence à ba troupes étrangères na Congo et bandité na Félix. Ba troupes étrangères déjà na Congo parce que les gens de fois balingaka ba bosana. Ba ADF ba alaki déjà na Congo tango eloko oyo ezali ko boma Congo et yali ba multinational ne mutu ba ali ko piller Congo bazali ko passer à travers ba Rwanda, Uganda na ba mboko na amour ya Congo eloko ya liboso ya congolais ba yebake avenir ali sombre te ce qui mutalobi la biloko avenir ali sombre azali défaitiste. Ma probabilité ali mingi que Fayuluna Félix bakuta en 2023. Pourquoi nazaro lo bayango? Nazali ko lo bayango tout simplement parce que Mbemba ali non partant jusqu'aujourd'hui. À moins que jurisprudence ait changé. 2. Katumbi Bazoloba, il faut à la nez de père et de mère congolais pose à la candidat oyo soki toza na kata situation oyo et ali que après conférence nationale Tshisekedi azalaka élu mais Mosengo et puis alukaka troisième voie ezali bamna ko bengango petit à petit Rwanda dirige mais aujourd'hui Et bienvenue sur Club-Original.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots, et Zali et émission Moko vraiment un peu exceptionnelle. C'est la toute première fois que nous allons recevoir un combattant, pas des moindres, mais combattant Moko Azali, il y a parité, il y a Belgique, il y a Allemagne, mais il y a Mboka Moko Oyo. Ils ont considéré que Moboulou et Gogo Zalate, Mboka j'ai eu l'occasion de faire un tour là-bas. Donc au moins, on a tout papier na raté, mais il y a des combattants là-bas. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de découvrir un combattant Oyo Avandi Nakati à Suisse, plus précisément Nakati à Berne. Donc il s'agit de M. Jean-Claude Kalala. À intervenir à Mingi, dans l'émission Nabusso, il y a 5 minutes, vraiment, je vous confirme, c'est vraiment un vrai patriote. Donc, le lot, Tokulingato, découvrir combat na Bango, donc il y a Suisse entre guillemets et à Paris, différence ni les alliés, et puis nous allons en profiter pour à Yebisabiso, Bamakambo et les Kikuna. Na Suisse et les Karakuna na Suisse donc abanda combat depuis période Yamobutu jusqu'à présent et puis on fera le point avec lui sur l'actualité politique. Monsieur Jean-Claude Kalala, bonsoir. Bonsoir. Non, je tiens pour vous là. Merci. Bonsoir, Monsieur César Ngadi.
Ok, donc, M. Kalala, on sera tranquille. Je vous sens un peu frustré, mais Tozala calme parce que Tozala Makambamboka et Pesinga Lelo et Sengo Makasi Nayamba pour la première fois. Un combattant, comme je dit tout à l'heure, qui est à Ouiti, Suisse, parce que Nayamba Kaka, il y a Paris, il y a Belgique, il y a Allemagne, donc vraiment. Et Salinga et Sengo Makasi. Donc, Monsieur Kalala Bato Bazo Landabiso. Qui se présentait vraiment dans un peu biographie nayo au Vendée na Suisse depuis quand combat nayo au Bandaki en camp donc je te laisse, on va quand même se tutoyer, hein. Je te laisse vraiment le temps de vous exprimer donc librement. Ngai komo na ngai ezali Jean-Claude Kalala, nazali combattant, nazali résistanté. Ngai naali combattant parce que lit na ngai et bandi banda tangu ya Mobutu banda na na université en tant que président à étudiant na komaki président à étudiant ndenge nini choix yalaki ou bien ko sala jeune père ou bien ko continuer na association à étudiant Zaïro à l'époque de Fribourg na se présenta comme candidat. C'est à ce moment-là na komaki président ya étudiant na Fribourg. Fait majeur et ali nini ya tant on a alaki étudiant. Ba lukaki ba installé jeune père na Suisse. Na koluka ba lukaki ba installé jeune père na Suisse, ba nyonso ba yebi mutu moko ba robenga Kimbulu. L'ambassadeur Kimbulu. Tangoye na Suisse. Ba yelangai discours il y en a prononcé que biso étudiant il y a Fribourg tous allez koluka tout réactiver l'activité il y a jeune père les wana Mobutu ala qui puissant na ndenge moko ya makasi mais eloko eleka ki tangu tozala ki na Genève na hôtel intercontinental mokolango zaiko abetaki ya tesa ala ki batu bazali kozela ke bétidia bazali kosala jeune père na kota na toilette na sala discours na ngai eloko esala ke na Suisse l'activité ya jeune père tango Kimbulu ayaki esalamaki lisusu te wana yali eloko ya liboso ya mibale ezali ke tango babomi bétidiant na Lubumbashi na salisa manifestation na baninga mususu na université à Fribourg et c'était pour la première fois au na Suisse batu balaki na télévision ba monique bétidiant zaïrois de l'époque congolais aujourd'hui ba manifester pour na ko dénoncer massacre et salamaki na Lubumbashi. Lelo nazali koloba en tant que président ya collectif des Congolais des Suisses. Na ali ko rectifier le romoko ndenge César Ngadi alobaki na ali na Berne. Non, ngai nazali na Zurich. Okay. Berne ezali capitale ya Suisse. Bo confondre en côté na Genève pour batu mususu. Ba mona Genève ndenge li ville internationale, ils ont tendance à penser que capitale ya Suisse c'est na Genève, nous rendre à la Berne. Ok, c'est bon. Ok, ça va. Donc, avant tout qu'on y ait, la différence entre combattant et résistant. Donc, tu vas profiter, tu vas comprendre avant tout qu'on y ait la mituna. Résistance, je ne peux pas me prononcer pour la résistance parce que on a dit qu'on résistait contre Nini. Moi, je suis en train de combattre un système. Ce système, on a dit qu'on combattre et ali depuis l'époque qu'il y a Mobutu. Et loko ye tindaki que même tango Afdel a commis, nous étions le premier, il y a qu'au dénoncer yango, c'est-à-dire Afdel a commis le 17 mai na Kisasa. Le 24, il fallait que nous libérer l'ambassade du Congo. Nazalaki devant les journalistes, devant les Congolais, avec une banderole où c'était écrit Kabila, oui au changement, non à l'occupation,
Tshisekedi soit vigilant avec le peuple. À ce moment-là, il y a là qui dans le dessin moko. Oui, allez-y, allez-y. Bozo mona image oyo. Ba comment faux libérateur. Et y a l'image il y a Kabila père Azali Koya na ba troupe na ye. Bozo mona yali ekoti ya Mobutu maseke yali likolo ezalaki ko lakisa massacre oyo de salama na Congo tango bato wana bali ko avancer tozwaki to dénoncer yango na ko dénoncer yango eloko etindaki ke na to sala manifestation un mois plus tard na Berne epai kolongwa na ambassade à Koko koleka na ambassade des États-Unis pe kokoma na ambassade d'Afrique du Sud parce que ambassade d'Afrique du Sud yango nde mutu alaki centre névralgique oyo bandaki ko gérer biloko nyonso en allant à l'ambassade d'Afrique du Sud tokomaki ya kozwa rendez-vous na madame Mopati soki bato bayebi madame Ruth Mopati te madame Ruth Mopati alaki ambassadrice ya Afrique du Sud oyo alaki compagnon ya Mandela tozwaka toremetaka ye document na biso alaki nini ba revendication de sengaki ke baluka ba troupe étrangère bakende multipartisme ezonga bazwa drapeau ya Congo oyo bimaka na constitution ya Lulwabourg batia yango et puis na kata lettre na biso neloko etinda pe na biloko to revendikaki que tango ba congolais bakendeki na kata Afrique du Sud au boyoka accord inclusif et autres belema ya biloko to sengaka et pas ya Mandela ezali na kati o wana yalinde lite oyo tozali kosala oyo nayali kosala depuis des années. Pourquoi naza koloba nini ke nga nayali résistant te nga nayali combattant parce que nayali ko combattre système nayali ko combattre système nayali ko insister que nazali ko combattre système ce système ezala quel que soit mutu oyo azali koya na pouvoir sera lobi ke ako continuer na kata système wana ngai na ko combattre. Quand les gens disent bali ba résistant, peut-être que les gens ne savent pas histoire résistance. On ne doit pas confondre la situation ya Congo na biloko oyo ba français ba vivaki awa. Yango wana na tikaka bango, je n'aime pas les contredire na tiki bango na kata raisonnement na bango. Mais raisonnement wana ceux qui bolandeli yango boko trouver que deux fois bazali ko manquer eloko ya koloba. Tout simplement parce que les gens pensent que quand on connaît combattant, on connaît automatiquement membre ya IDPS. Pour la diversion de Tina Batou, Bazali na kata biloko oyo ya résistance. Ok, donc, chers téléspectateurs, vous sentez vraiment qu'il y a Azali combattant solo, combattant avec matière grise. Donc, de toute façon, nous allons y arriver. Mais avant tout, comment Namakambo Yasiko, parce qu'on doit quand même faire une différence entre combattants et Abino Kunana et Awa, parce que tout le monde qui est combattant, il y a Awa et Koma qui bouzo. Mais Nalingina Loba, Namunio Obanda combat depuis Mobutu. Quand c'est une histoire où Mobutu, période Oba. Bengana ki ba congolais oyo ba se oba manifester contre Mobutu na lingere ba est-ce que yo zala ki parmi ba combattants no zala ki na Suisse déjà à l'époque tango ba bengani batu na Suisse ngana alaki na Fribourg na université ya Fribourg na période wana ba che okitundu oya koma nani oya koma ki ali le sénateur azalaki na Lausanne ba vie na ngai mulopo oya koma lelo na kamara ndenga koma na Pareko azalaka na Lausanne ba Edi Angalou ba alaka na Lausanne ba vie Maza bazalaka na Suisse. Donc la liste ba professeur Mousseyi les wana zalaki na
a on a opesa pe cours na université à Fribourg bazalaka na Suisse ngai na alaka étudiant ba benganaka ba étudiant te un étudiant oyo azalaka inscrit na université ba benganaka été. Mais ça mais comment ça s'est passé concrètement? Donc le but ba benganak ba étudiant mais na kisasa biso to monde ba ki ba étudiant mutu ba c'est ba manifester qui contre Mobutu a piqué crise après si l'état suisse ultimatum que ba benganak ba étudiant ba zoki ba msusuku tina ba katanda donc okoki ko spécificité biso mouvement donc to ba ndenge lekaki. Oui. L'air wana ba Suisse ba nomaki mutumoro Peter Arbens alaki mutu oyo azali kotala makambu ya bangunda et alaki nde bato balaki ba demandeur d'asile nde bato oyo ba benganaki et alaki toko étudiant parce que ngana lobi nazo zongela ngo lisusu que je suis la première personne oyo asalaki manifestation en tant qu'étudiant. Je ne parle pas des opposants que bana babimi na université bakei ko marcher dans nzela pour na ko dénoncer pouvoir ya Mobutu bao bakangaki et alaki ndenge nini et ali ke batu oyo parce que j'ai un ami nazande na Zurich to api ko lité na ye abikaka balinga pi batindika ye parce que tango akomi na Tessin ayoki sango bakangaki batu azwi azongi na Zurich. Alors étudiant nyonso oyo azalaki na mikanda na ye ya normal na séjourné ya normal batindikaka été ya la rande batu oyo baye ko sala baki bangunda cause na bango ezalaki pe cause juste parce que ngai malgré que nalaki ngunda te na banaye ko partager ba idée ya bato banaye ko bundisa régime wana ya Mobutu. J'étais solidaire avec eux mais je ne pouvais pas faire grand chose tant mbila aye alandeli batu et yalité que bétidian bakende ki oyo en tout cas bétidian ngana yebi o ba na Fribourg na o ba na Lausanne ni na Genève na yebata étudiant morote batindikaki. Monsieur Kalala, moi je n'ai comprendre mokie wana yozo cumulé aux sala ba études na aux qui étudiants après aux alagi pe combattants. Mais après ça, donc tu cumuler les deux, aux autres habitudes, je ne pense pas que ça qui combat vraiment brutal au moment où vous êtes étudiant. Donc, au lieu que comme combattant à temps plein quand. Alors, et Ali Boye. Tant que vous allez au Bunda pour na idée, des places ngana lobelaka, surtout dans la classe. Dans la classe, balé bangonde mutu balé avenir yamboka. Ceux qui gouvernement ils allaient au marché en tant qu'étudiant, ceux qui sont responsables na bango, et alinde yonde muto ko guider bango, ceux qui sont corrompus. Hein? Parce que tobo sans la té, na naïbte ceux qui boye baka nzogu. Nzogu alaka komene na campus kuna, akimaka nzogu est à Genève. On peut être étudiant et combattre parce que combat est la profession té. Profession ya linde mutu. Ozana musala na yo, tu as appris un métier ou on est allé noyo. Mais l'élo et comment presque tout le monde, chacun a ses raisons. Ok, je ne veux pas entrer en détail encore une fois. Nazoro batu ba na kati ya ba raison na bango, mais des fois ba raison na bazaro yebate pourquoi ba liko bunda. Ngai nazali kozongela lisusu pona koloba ke na ali combattant. Je suis en train de lutter contre un système. Tout le monde a peine en France, na Kanissé, na 68, il y a eu Dany Le Rouge. Hein? Bah, c'est la manifestation terre à De Gaulle. Il était étudiant et puis, souka, à côté de la politique, comme député Nino. Donc, on peut être étudiant, même aujourd'hui, hein, je connais 2 ou 3 personnes, et puis défendre une cause. Ok. Monsieur Kalala, Tolingi, au Sabiso, parce que tu vas découvrir au Biso, parce que donc l'émission sera suivie partout dans le monde. Nalingi offert Kouye Bisabiso, aux combattants, mais si tu as
na combat na yo biloko nini osala ba misusu na Paris bakolo baka ngai na kotaki boloko donc pona salaki boye na betaki kengo nga na salaki boye ngai na lingi sikoyo bato bazolanda biso bayeba makambo osala na combat kolo baka na zai combattant ozai no étudiant kuna ozoyekola o apozo mbeta nga combattant osala nini na kati ya combat o lelo soko lobby bato bazolanda biso na Suisse babia ye wana makambo na sala bon na coupe le belabino exemple Webi Davos. Na kati ya Davos, il y a l'une des places au monde qui crème ya biloko ya économie na monde kutanaka. La place dernièrement président de la République à Kentucky. Ah, na Davos. Na Davos, ngai na sala débat na président ya human rights. Vous comprenez? Car apona makambo ya Congo. Ça, c'est une chose. Et deux, après l'élection, il y a 2011, tu occupes l'ambassade du Congo. Tant que tu occupes l'ambassade du Congo, Moutou Oyo Azalaki, soi-disant chargé d'affaires, a porté biso plainte. Parce que la police suisse est qui Bakanga biso. Tant bakangi biso, batiki biso, procédure sur quoi est na kata procédure pénale parce que batiaki violation de domicile. Na kata procédure pénale wana ngai na boya kondima que monsieur Moutombo azalaki na qualité ya ko porter biso plainte. Tant que commis na relaxé nos documents. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Pour ces premiers samedis du mois d'août, mon invité est Papicho Olenga, le combattant résistant de la Belgique. Salut les amis, salut la famille, salut la diaspora héroïque, congolais partout dans le monde, salut. Juste pour vous annoncer que je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. Mon invité Papicho Olenga de la Belgique répondra à toutes vos questions sans en esquiver aucune. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de ce samedi 1er août 2020. Et donc on se capte ce samedi 1er août à partir de 14h. Nous allons longuement discuter des sujets d'actualité. Nous allons passer en revue les gros sujets d'actualité depuis qu'il y a eu alternance au Congo. Je sais que vous aurez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à composer le 01 48 20 12 24 et le 07 53 36 38 09. Nous allons parler de la mère patrie, de là où nous allons, les enjeux politiques présents et à venir. Et donc soyons nombreux, c'est samedi 1er août. Invité Nanga, il y a samedi Oyo, il y a le 1er août, Ezali Papicho Olenga, combattant Mounene, résistant Mounene, il y a Belgique, Akoya, na émission na Bino, Rendez-vous des Patriotes, Ponako, Solola, na Bino, Namasolo, Oyo, Etali, Mboka Nabiso, Congo. Nous avons invité à émission Rendez-vous des Patriotes, samedi 1er août, Oyo, à partir, il y a 14h. Naebi ke bozali na ba question ebele ya ko poser invité na ngai ya samedi oyo 1er août bo hésiter te bo benga na téléphone en direct bo poser ba question nyoso tout bozali na yango parce que ako répondre na ba question nyoso tout. Donc tokutana samedi 1er août à partir il y a 14h na émission Rendez-vous de Patriotes avec César Gadi. Rendez-vous c'est samedi 1er août de 14h à 16h, Rendez-vous des Patriotes avec comme invité Papicho Olenga. Je suis l'invité de l'émission Rendez-vous des Patriotes avec César Gadi. C'est samedi 1er août à partir de 14h. Ndenge na ebisa bino ka ke Kanambe akozwa masolo na mbuchu pe na dikosi. Oyo, hein? Il y a les documents à Liboso. Parce que j'ai parlé aussi de, en tant qu'étudiant, tant où il y a Mobutu, hein, manifestation à Liboso, il y a les documents à Liboso en 1990. Oyo, Ezali, confirmation de l'ambassade d'Afrique du Sud avec Madame Mopati. Tango, va confirmer entretien Nabiso.
Oyo, Yami Sato. Donc, ça me fait penser à procès à pièce par pièce. Merci beaucoup. Oyo, il y a les communiqués de presse, hein, il y a le 13 juin 1997. Na kati ya communiqué de presse Oyo, na kotangela bino quelques éléments, hein, les détails, kuta ba document ngwe pana yo. Hein. Par exemple, tolobini nike tosengi restauration totale ya liberté fondamentale. Retour ya multipartisme, le départ des troupes étrangères du sol congolais. Oyo, ozomona na tango to komito sengelo koyo le 13 juin. Moins d'un mois, Kabila a commis le pouvoir. Déjà tout au lobby le 13 juin mais 1900 ou bien 1997, le 13 juin 1997. C'est-à-dire que moins d'un mois que Kabila a commis le pouvoir. Et puis, sur aucun point numéro 4, il y a l'adoption des drapeaux authentiques de la République démocratique du Congo avec sur fond bleu une étoile ainsi qu'une bande jaune et rouge symbolisant les sangs de martyrs de l'indépendance. Biso to sengi yango nangonga wana donc moins d'un mois pour Kabila yaki na drapeau na ya étoile hein o ayaka nango étoile moko. To sengi sunini ke élection et salamana point 5. Ça c'est une chose hein. Maintenant ba résistant bar bimi mingi surtout l'ère d'élection et tout ça là récemment il y a 2011 ne penza place penza batie penza pench qui est ba résistant ba komi élection wana yango ne mutu etindaki monsieur Mutombo poso yali document y'ambassade du Congo contre biso na kata plainte oyo signé pour la moni pena dernièrement na na Kinshasa kuna batu balingi ba ad intérim hein mingi oyo monsieur Mutombo monsieur Mutombo pour l'ambassade de la RDC Sébastien Mutombo chargé d'affaires ad intérim a porté biso plainte pour na dommage à la propriété violation na émeute ngai na sali opposition ya makambo ndenga portaki biso plainte. Et à notre grande surprise, le juge président ya tribunal fédéral na Belinzona pour nga banako lobaka mutuwa na za na droit à reporter biso plainte parce que azana qualité wana te qualité ni d'ester en justice ala na qualité wana te yoka makambo juge akomeli procureur hein nazo na paragraphe 2 donc il y a lettre oyo hein akomeli procureur que nous constatons que les dossiers de ces causes ne comportent pas d'attestation officielle de la qualité de chargé d'affaires ad intérim au sens de l'article 19, chiffre 1 de la Convention de Vienne. C'est-à-dire, Mouto ya bandaki ou représenter Congo. Oyo afundaki biso. Makambo na ye ezalaki clarté na katani. Sikoyo tangu juge a komi ndenge wana pour monde qui va passer dans département affaires étrangères baza ko senga bango ba benga instrument biloko oyo ezola kisaki mutu wana azali diplomate awa na yebite soki gouvernement ya Congo asalaka pression basala nini ke bakomeli juge que bango moko bayebi nani ayali diplomate bango moko bayebi o botala na kata liste bomona or basengi bango d'instrument na o ezali ko respecter convention ya Vienne. Je pense que yali na kata li on a déjà première réponse
na kati ya komba ya ndenge tokendeki. Ya mibale mpona ozwa biloko ya li récent, hein? Donc ya mibale ezali nini ke kaka na kati ya litu wana nalobaki ke nali président ya collectif de Congolais de Suisse, hein? Mais autorisation à manifester, hein? Nazwaka ngo na kombo ya association ya bana bandal de ba manifestation to salaka wana ezalaka association ya kombo ya bana ya bandal to sali manifestation na Zurich to zui document memo to tindi na autorité et memo tango komi na parlement pour kendeki na conseil fédéral autorité à canton place na vanda oyo komaki na parler fédéral memo wana ba député bango moko ba baloli memo pona makambo bakomaki na kati et komi pétition fédérale. Ce qui est na Google au komi pétition Jean-Claude Kalala au komo na pétition wana izali nyonso wana ya na kati ya komba na biso tozali kosala eloko mosusu ezali ke nayebi te soki boyebaka entreprise oyo babengaka Glencore. Glencore eli entreprise moko monene oyo eza na makambo ebele bazali kosala na Congo. Glencore ezalaka na bar balobaka kaka Zoug me bar eli lokola commune moko ya moke tokende kuna tosengi autorisation parce que ba manifestation surtout tosalaka biso tolukaka autorisation ya mbila. Ce qui est autorisation en biléalité, ngai nazobima na nzela te parce qu'il faut respecter mibeko ya bato. Ya mboka place boyali. Et puis ba pesera ba condition. Par exemple, ba transparent, ezala te biloko moko offensant ou bien boye na boye. Mais na bar pour na ba pesa bino autorisation, il faut 3 mois pour na manifester. 3 mois. Aujourd'hui, on a que sur défendre cause sur le bino 3 mois. L'homme sur le Cameroun, c'est perdre utilité. Mais 3 mois, on a tout ça là qui va payer cette autorisation. Tout ça là, la Glencore, la veille, le vendredi, Glencore a bengangai, qui met ses Kalala, toi, on a pour ça tout solo à Nayo, na Tuni Bango, tout solo là, nini. Parce que ngai tout ça la manifestation le lundi. Oh non, tout solo là, tout lia, hein, si on peut parler dans le beli moutouana, pourquoi autre na pour ça que ou annuler manifestation. Je dis à la personne, ngai pe na groupe hein, tindela ngai yango na email biloko na yo ndongo zo senga. À comment j'ai l'email. Tant on a zui, na répondre que manifestation et elle est déjà annoncée na koki korikilete. Et il est là le lundi na 4 manifestations tout commis entouré par la police et chose grave na canton ya Zoug bino mo konde mutu faut foot à police. Donc, au groupe privé, elle était que ndenge to sala manifestation dans Zurich au foot ka autorisation ba encadrer bino non. Kuna groupe privé, il faut que ba privé ba encadrer bino. To komi na Glencore ba yambi biso sur na YouTube, OK ba nini ba image yali et na kata Glencore. Des places ba Siraki biso, ba lobi na biso nini ke il y aura les élections cette année na Congo. On a 4 bureaux à Glencore. On a dit que ba politiciens mingi ba na Congo wana. Ba yebi ko to ba chef à Glencore te ba koma ko ta pembeni te. Nyonso wana ali ba fruit ya travail. Oto ali ko sala parce que le combat et ali karaté ko ganga. Combat et ali pe ko kota na ba bureau
koluka batu oyo ba ko aider yo koluka ba soutien parce que c'est très important, faut créer lobby. Oyo wana ya biloko et salami na Suisse na Glencore mais ba Suisse ba moko ba kamwa ki ndenge tozwa ki autorisation wana parce que ce n'est pas facile. Il faut 3 mois. Nous sommes le seul groupe africain où il y a autorisation na bar pour nous manifester pour donner sur ma caméra de Kalamboka. Ok, donc en tout cas, je pense que, chers téléspectateurs, Bolandi, il a été vraiment explicite pour comprendre que combat, ils a sorte na sorte, combat, azali kosa, ils a vraiment combat à solo et puis bomoni, bah préva l'appui. Donc nous allons marquer une courte pause. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K. Machine ma daka daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouski et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'instant après ces quelques pauses publicitaires. Donc, merci de votre fidélité. Vous êtes dans l'émission 5 minutes avec César Ngadi. Je reçois pour vous M. Jean-Claude Kalala qui est un combattant de la Suisse. Donc M. Jean-Claude Kalala Bolandier, bomoni différence, il y a combat Oyo Bango, Bazoro Salakuna na Suisse, na Oyo Awa. Avant tout, kota na makambo Oyo. Ya sika oyo ezali koleka parce que combat oyo alobi wana ezali na era Mobutu na combat tango Muza Koti na ndenge ya Kanambe mais combat eza susu ndenge ya Kalate wana tokozwa occasion to poser ba question. Mais monsieur Jean-Claude Kalala, je vous ai suivi donc na landi makambu oyo expliquer biso combat oyo bandai ko mener na Suisse mais yo zalaki na Suisse
combat ezalaki partout, même où ezalaki ya makasi mingi o batu bayebi ebando za mingi eza France na Paris, donc France na Belgique, muke na Allemagne. Donc yo vision na yo ozalaki nango na Suisse tango zomona combat oyo ezoleka na France awa na Belgique. Okoki koloba nini soki yo bandaki ko avouer makambo bando osala ou bien eloko moko bando ko déranger yo na lingi vraiment osala biso lecture ya combat par rapport ya Suisse na awa ya Paris. Alors différence hein, na ko ba différence té na ko ba nini que combat na kati ya France à un moment donné comme qui combat de personnes au mona ki ngai boyo kaki biso ngana ko pesa bino exemple ya muke soko botali neti manifestation oyo to salaki il y a le 29 octobre 2011 na kata manifestation wana oyo etindaki memo batu ya comment je peux dire parlement et solo la yango la kata manifestation so botali elaki nini eloko liboso soko bengisi batu bo manifester la première des choses il faut un message nini ozolingo au faire passer et pas ya batu il faut dire un mot et pas ya batu olobeli bango pourquoi toye eloko ni tozolinga ko sala au PC bango pe ba directive hein ya mbila ndenge ya laka na kata respect ya linoyo c'est-à-dire que au passer message voilà au talipé batu musu na opesa net na message wana na yebi ke batu mususu bayaki wana lokola batu ya bundu dia Congo bayaki na manifestation j'ai des amis au bana ba de bundu dia Congo j'ai cherché il y a ce qui ba comme un peu visible baya bokoma baye bake bo ali ko revendiquer eloko boy batu mususu na pesaki fenêtre ya daki batu ya pareko na pesaki bano beke boya parce que bazo mona binoté hein boya batu mususu balaki nini batu ya IDPS parce que biso e banaki ko yala tango bo sali manifestation na bien que bolobeli batu avant bo bandate après manifestation bolobeli pe lisusu batu so bokabwana bokabwani mais tu as na place moto bana benga parlement tu as na parlement na biso na Zurich les parlements de Zurich hein et ya laki wana yaka ke ba congolais boye place d'échange ya ba idée et loko wana ndé loko bana ko zanga na ba combat ici à l'extérieur autour de ke batu ba libanda baboya bagangi gangi batu bazoye bate et loko nini bazali ko luka et ali point il y a différence entre combat ou ezalaki na kati ya Suisse na combat o yalaki awa likamba ko diaboliser batu biloko wana to yebaki yango te pour biso diabolisation électe comment je peux dire tango boali oyo tolobaka moi personnellement le barani que ngana ka tireur d'élite objectif mobile au moins que soki wali tireur d'élite objectif mobile oyebi objectif na yo même soko loko ezali ko bouger tu sais à quelle heure ou à quel moment il faut frapper tandis que biso il suffit quand je dis biso c'est les Congolais en général hein, na kati ya amalgame on oublie l'essentiel pour na ba futilité et ça na regrettaka combat wana bandeko nanga ya extérieur hein mingo baki na France awa na Belgique et puis quelque peu sous na Londres hein biloko wana arriva qui alors là ça ne passait pas au moins il fallait ba Congolais comment je peux dire il fallait bayeba bozali ko bundisa nani et puis pourquoi bozali ko bundisa ye kolobate o elekaki eleki mais lui réalité que makambo elekaki
hein? On n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Mais on peut faire avec pour faire un bout de chemin ensemble. Oui, ok. Donc, M. Kala, la temps, aux heures, le Bayer comment comme si c'était dans le passé. Donc, on dirait que le combat est allé sous-souter. Donc, parce que là, on a un présent qui était combattant. Donc, pouvoir les assoutendre, Tobandoko, Bundake, Pona, Kanambe, Azate, mais maintenant, parce que Nazo Kaozol mingi mingi tango combat ezalaki, on dirait que c'est le passé, les combats n'existent pas. Donc, si on a quel genre de combat à ce jour où vous allez là, au moment où le président de la République ou Azawana, Azali Mwanamboka, Azali combattant. Donc, ngani nai basiko batwa landa biso ba ceux qui osali ko continuer à combattre ngo bano sala kala ou bien otika na combat. Ngai yali difficile dans le banayo ke na tika combat. Combat et yali. Na repesa un exemple avant na kota na kata détail. Yali nike par exemple ngai na l'air en tabaté na l'air en boîte mais na l'air à soso. Par là na zolo ngolobanine. Taba oyu ko liaye bazora batumbi na posone bozu bolambi bolie. Mboa c'est la même chose. Mais soso pona oliaye il faut que l'on la masala. D'où pona ngai chaque parcelle de pouvoir oyo nazali kolongola na kati ya système ezali bénéfique pona ngai. Ndetine naza kolobanini ke ngai na ali tireur de l'élite, je ne suis pas objectif mobile. Na lite ko mutu po eloko ekeboye na zwana bosana na makambu ya lelo ndengo zoloba na munika fona nazali ko kota kamba batu fo bayeba toza na chance to na chance nini. Il y a quelques années en arrière na ki réunion moko na Suisse na Paris awa ne plus so bayeba bongos hein bongos hein Roger Bongos a sali saka réunion moko boye ba na Freddy ya munene naka na compte ya Zurich ya parlement na kata réunion wana tant on a intervenaka tu la rapena le feu vient abiso Anissé Mobe ne peut soki boye bien un gars très intelligent dommage que vient ngai à Kufa na lobaka na bango nini ke lelo la révolution paysanne. Et là qui batu bauti na libanda na bamboka ba yeko libérer bino toutes les révolutions oyo venez au salamandengwana. Mais moi j'ai dit biso tozo prôner la révolution citadine, c'est-à-dire ville nde mutu il faut libérer mboka et que nous komisa makambu ya malamu na kata ba village biso lelo batu balinga te et ali pour la première fois na kata ya histoire ya Congo que et ali nde bana ya kisasa mi balé nde mutu bazaki ko wela pouvoir na Congo parce que mbabe yala ki nani yala ki Félix yala ki Fayo. C'est-à-dire bateau yo bazwa ki babimi donc il y a qui pour la des fois les gens ils ne réalisent pas Kasavubu autaki na mboka Lumumba autaki na mboka Mobutu autaki na mboka Kanambe auta na mboka donc batamboka bako dirigé na lobby pour la première fois na lobby pour la première fois. Parce que Batu Oyo Bazaline, c'est là où je parle de la révolution citadine. Biso Batu Toali na kati ya ville, Toali na facilité accès à information. Yangwana Sukoyo, surtout Zali Koluka. Tout ça, le changement, c'est à nous, il y a tout promouvoir le changement. Wana. Mais il y a les regrettable, na eloko moko. Pour biso ndenge to kola, tribalisme toyebi yango te mwana kin akwa la tribalité et yali eloko moko nde na kolobela bino
lelo eyali nini ke nazomona ba Congolais, hein, les Congolais makambo ya kati États-Unis noir à Koufi, les gens sont solidaires na makambo ya lekaki wana, mais ces gens-là bali incapables ya ko lutter contre le tribalisme. Comment je peux dire les autres ça, les autres ngobima na mboka entre ba Congolais. C'est-à-dire que vous allez chasser le naturel revient au galop. Donc on doit comment je peux dire, il faut qu'on soit prudent dans le cas ya eloko wana. Yango wana ngana lobaka na printara nini moko ya Michel Noir, parce qu'on a parlé de Michel Noir à Lobaka. Mieux vaut perdre une élection à Koloba, mais ne pas perdre son âme. On a âme na yo, mais non. Les places congolais, Nangonga Oyo, certaines personnes bazali ko se diriger. Or il faut tout le cas que batouana bazonga. Bazonga ba koma na bo moto. Na mitu na bango. Bo moto wane zo luka nini ke système, il faut toujours tolongoli yango. Na sepela ki tangu na yoka ki kenga na zako lobela baninga yako la semaine ba nini ke bozo bien nga to ne ko marcher contre makambo les États-Unis, mais bozali wana bozali tribal entre bino ba Congolais ou bien contre ba Africains mosusu. Est-ce que bozo mona normal? Mais tant on est occupé passage dans la Félix na carte discours na ye après ça exemple wana je me suis dit ah tu ali ba tu belé bali ko kanisa yango, parce que moi je ne savais pas que yaka lo bango na carte discours hein, na ye. Donc ça c'est et ali point yami balé ezali nini po tuningai lelo ndenge makambo ezali soki ngai na leka kolite ou bien na tiki na ngai. Au PC plus de 2 fois, répété le bilan que Félix Palais combattant. Bon, on a pourtant Félix le président ou combattant. Ok. Mais monsieur Kala, vous êtes d'accord avec moi que combat oyo ya Kala na combat oyo et cause ndenge mon côté. Combat ezali ndenge mon côté, il faut qu'on soit prudent. Ngai na bandako lo na le ba mista na ngai ni to alaka. To lo nini. 1. Tu vois pas que soki dans la salle inane. C'est-à-dire a commis na imperium yako ko quand même ko dissoudre assemblée, c'est-à-dire so makambo ezali ko sala mabiente. 2 likambu ya justice, toki na posa nini ke justice ezonga soki pour le moment tozo mona li brin, parce qu'il y a un mouvement où ils na nini ke justice à reprendre nino ya l'état de droit. Elle est le positif. Et le Romoussou, c'est les cambies à corruption. J'attends jusqu'aujourd'hui que le Congo a ratifié convention Moko Yali, donc traité Moko Yali, et Tali Makambouya corruption. Mukolo ce que tu ratifié Yango, et que peut c'est une possibilité ya gozala accès na ba données aux allés à l'étranger, ya ba Congolais au ba Yiba au ba Salanine. On a le début qu'on a allé causer là, et je pense que avec des changements au Yali, au Yali Salama, on doit aller tendre vers cette voie-là, solution et au COCOM. Ok, monsieur Jean-Claude Kalala, okuyi kolobanini na bandingano ba combattant msusu bazali na Paris, na Belgique, au bazol ba tilelo ke mboka na biso eza occupé, donc mboka na biso donc eza na liberté, donc bango combat o bando sala na kanambe yango bazali ko continuer tilelo ba ko tikate, parce que même si Félix a comme na pouvoir mboka na biso eza ka occupé yo okolo bana bani. Alors mboka na biso hein batu fo ba yeba 1 présence à ba troupes étrangères na Congo et bandité na Félix. Ba troupes étrangères déjà na Congo, parce que les gens de fois balingaka ba bosana. Ba ADF ba alaki déjà na Congo tango Mobutu. Na Est kuna, ça les gens doivent savoir.
bandungu oyo ezali na est nayebi te po ntango tokokola bana obenga mutu moko boye roi Kabuba na mwana Teba baconflit ezalaka entre bango kaka kote ya Kivu wana. Ok, wana yali nde babiloko nde Congolais il faut bayeba. Il y a une infiltration na kati ya Congo et bandi tango ya Mobutu. Maintenant, comment est-ce que Tokoki Kobima nango wana, comment est-ce qu'on peut démasquer les gens? De place le problème ezali yango wana. Il faut qu'on démasque, il faut qu'on ait la paix complicité à Congolais. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais na côté il y a est oyo bazali ko profiter na désordre wana pona bate kaka babiloko na bango oyo bazali ko boma ba Congolais banani. Par exemple, les manifestations moko te koleka na Kisasa le 9 oyo ya IDPS bao ba bomaki batu banane na kata Kisasa. Mokolo Congolais a comme la conscience au na le baranini que il y a certaines personnes qui aiment le Congo, mais il faut avoir l'amour du Congo parce que tant que vous en avez amour ya Congo, je ne pense pas que au coquille que ça la Congolais mususu mabe. Mais ceux qui aiment le Congo parce qu'il faut ne côté ka osala ba mayu ya na yo, yo le teka ba diamant na yo le sala ba nini, c'est-à-dire avenir et aller passer. Olé qui nangai Jean-Claude Aloba nangai Yaya Jean-Claude. Il y a peu comme Jean-Claude. Le Congo est sous l'abîme. Il y a bien abîme. Profondeur one. Congo est dans sekuna, mais maintenant il faut qu'on bimisse ça Congo. Et ça, ils allaient qu'on soit temps. Mais il faut jamais baisser les bras. Je ne dis pas que il faut pas payer sa moutou. Carte blanche, ça je ne dis pas. Ba Congolais oyo otuningai que Congo est sous occupation. Combien de Congolais awa ba porta nani plainte? Ba pays oyo bazolo ba occupé wana ba occupé biso boni ba porta bango plainte. Bazali mouké. Dans le but c'est que bali mouké parce que ba démarche il faut y aller. Na pesibino exemple il y a mémo auto na tinde qui na conseil fédéral bango ba tchango et comme pétition na kata mémo wana tout est dit na kata mémo wana et loko etinda ki ba Suisse ba ko se pencher ne loko wana. Le nom d'une organisation internationale. Sur le bien au Congo, il allait occuper Bakoseka. Parce qu'officiellement, mais Bayebiké, le multinational. Parce que c'est ce que Batou faut Bayebake et loko oyo ezali koboma Congo et yali ba multinational. Ne mutu bali ko piller Congo. Bazali ko passer à travers ba Rwanda, Uganda, na ba mboko mususu pona bazwa ka document où ezali ko certifier que eloko tel et bima ki na makila ya santé donc ba minerai ya santé mais le multinational yangonde mutu il faut toter les matos lande la bango lelo oyo Glencore compagnie puissante tous années na kata procès en Suisse. Pour na koyeba makambo na bango ndenge zali kokende. Fédération alandeli eli biloko oyo ya une année en arrière ils allaient quitter. Ok, donc Monsieur Jean-Claude Kalala, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nalingi donc to sukisa na yo moko na message na na bato bazolanda biso na cluboriginal.net na oyo Monique to Bosani na ba projet na yo donc bato bazolanda yo bayoka yo donc to komi presque à la fin de l'émission. Ngai lo na kosenga
ba Congolais et Yalinde Oyo. Congolais fazana amour ya Congo et loko ya liboso yango wana. Congolais il faut aluka ba bana ba possibilité. Par exemple, ko participer ndenge bana ba kende classe au fele. Et yali kaka koloba te na repese exemple ngai na soutenaka classe moko ezana Kisasa na Mongafula mutu oyo ali à la base nango et là écoute avant Félix Sababiloko ba gratuité et ali au don pambu ba moi nyo surtout ngai nazalaka nini que parce que les classes wana to futaka le professeur les 15 ya moi bazwaka salaire na bango pour encadrer bana na participaka na nini wana donc wana et les places na participaka et loko mususu na ko senga batu action moko pe nani azana ngo na kati ya Kisasa sikoyo nani comment je peux dire Élisère pe sa sourire pour azali ko aider abandaki na batu o ba na mobilité réduite azali ko aider bango mais siko tout le monde azali ko ya si quelqu'un peut l'aider o wana ko sala et pe na ko senga lisusu na batu lisusu na jeune na ngai moko pe ali wana Christian Bosembe na si soki na bino pe boyebiye Christian Bosembe aza ko sala ba réflexion moko azali ko zongisa batu na kati ya classe ana posa sala émission amika ko expliquer batu ba biloko oyo ba komi na classe biloko côté juridique batu lokola batu misatu na tangi bazali ebele na kati ya Kisasa. Je ne peux pas citer ba kombo ya batu non sauté tout plutôt yango wana na ko senga ke les Congolais ba yebake avenir ali sombreté ceux qui mutalobi la bloc avenir ali sombre azali défaitiste et loko mususu na koloba ba lukanini ke avant 2023 ba éclaircir ba biloko ya ba candidat parce qu'à l'ère actuelle ce que to le but total na ndenge ya normal ba probabilité ali mingi que Fayuluna Félix bakuta en 2023 pourquoi nazaro lo bayango nazali koloba yango tout simplement parce que Mbemba ali non partant jusqu'à aujourd'hui à moins que jurisprudence ait changé. 2. Katumbi Bazoloba, il faut à la né de père et de mère congolais pose à la candidat. Yé, tu as vu que parents moko ali congolais, mususu ali congolais ali ceux qui israéliens. Muzitu na yebité pour ba makamba bukanga lonzo et autres izali nano donc l'ardoise ezali ko kotala. Côté ya Katumbi il est temps, ce que vous connaissez l'éclaircie, petit moro bon, un jeune, excuse, hein. Quand je dis petit, c'est. Non, on comprend. Les doigts banakinto, on comprend. Ali Mwana Mouké, Nane, Skadela, Salomo, hein, pour battre sous baye billetté. Salomo Skadela, la souki na 20 députés. Donc, Ali, na parti na bango baluka moi, ya ba bongi sake, boya ko bimisa ba trouble moko na souka o, Katumbi po ali candidat mobulu e bimi. Donc c'est le moment. Église catholique. Nali ko senga église catholique. Base à la claire, il y a certaines choses où il faut balongwa. Carte oyo, il y a les cartes nanga ya baptême. Na zwaka baptême na Saint Gabriel na Yolo na 59. Na yeko zwa communion na bandal na Saint-Michel, na confirmation na Saint-Michel. Ngai na ali catholique. Yango na ali ko senga ke évêque ou le cardinal oyo ya Kisasa, archevêque ya ville ya Kinshasa, cardinal ya Congo, a lukanini ke
abima na kata mobulu wana parce que toyebi ke lelo oyo soki toza na kata situation oyo eyali ke après conférence nationale Tshisekedi azalaka élu mais Mosengo alukaka troisième voie pona ba conférencier basi ba kei na kata troisième voie wana bazwa batia kengo conséquence nango mutu etinda ke Mobutu atikali Kabila père aye kokoma na malero toza nango lelo oyo or Mosengo abosana te ke tango balobaka kota mutu alaki wana liboso alaki pasteur Mutambai mutu alaki bato bamoni eki ali proche ya Mobutu yango wana kosenga ke Mosengo lokola komi na retraite hein amekana nous kokoma makambo sur épisode wana ça c'est une chose et deux na osenga na peuple congolais babosana te ke bélection soki salamaki bato mingi balingaki te ke bélection wana salama c'est-à-dire on allait avoir Kabila au pouvoir jusqu'aujourd'hui heureusement pour Nabiso bélection salami nandenge alaki chaotique wana mais Kabila azalaka lisusu te bato batika ko rêver Kabila n'existe plus azalaka na signature te bato batika kokosa bato peuple congolais ebongi azala vigilant ya kobima na discours wana bazolinga bakotisa ye na kati wana Mosengo atika alobela ambongo que peuple congolais ali lisusu misu ya kokangama te balobi te opo misu ya kokangama te ke bakotya izelo na misu te je wana il faut etika baluka soki un indépendant église ezonga place il fallait zala soki bato bande kotubela bake kotubela mais batira okota na kati ya jeu na kati ya nini et puis PPRD ezali bamna ko bengango petit à petit Rwanda dirige mais aujourd'hui lelo oyo PPRD ezali petit à petit Rwanda disparaît bato faut baza na confiance que influence wana hein? Et c'est qui na boyi kolobe bandi ko kende te et c'est qui ezali sous-souté et puis na kata combat de temps en temps il y a li très important ya ko sala rappel lecture hein lecture est indaka biso to ko dieba makambo o makambo zo le na Congo par exemple na ko proposer bino livre ya professeur Bielo et Penge a comment livre oyo tango nanu azal Mobutu ana pouvoir il parle de l'impact de la coutume sur l'exercice du pouvoir en Afrique noire et c'est très intéressant prendre autant un livre oyo nana il livre ya Aimé Césaire plutôt une saison au Congo c'est très important pièce à théâtre oyo kotangango pona koyeba pe ezali malamu tozana mukanda po moneke na Suisse toali bato ebele toali kolite on lit pas seulement na ba nini mikanda pe ali o bato bali kokoma net nzem livre yali RDC quinzaine Banyamulenge pona koyeba makambo eza koleka na est mutu akoma livre oyo a dédicacé yango pe pona Étienne Tshisekedi état de droit papa kanga fondé mutakoma livre oyo livre mususu ali gouvernance action publique et démocratie ya Fuele Mangituka akomela biso Diangitukwa excuse le professeur Fuele toani nakata Suisse kuna azako la qui s'appelle Batu kopesa bango ba information na makambo ya mboka na ndenge politique ko ala malamu et enfin dans le livre
ya leki nanga ya mobali mbala l'article défini mwana oyo yali mokolo moko tosalaka manifestation na Zurich Congo mikili alobaki nini manifestation salamaka te le wana maïs balaka kuna bapesaka biso droit de réponse et puis bachangeaki effectivement manifestation esalaki na kati ya Zurich naza kosenga bino boyeba que lecture eyali intéressant na kati ya combat nakopesa baninga na ngai ya Fribourg ya Zurich mbote mingi en particulier bienvenue Achille na bango na kati ya Zurich bali batuna na bango na kati ya lit nakotanga bakombo nyonso te na kati ya Paris pe nakotanga bakombo nyonso te mpona kobosana me nakanisi nakopesa Brice mbote papi nakopesa ye mbote na équipe nyonso tu il y a 5 minutes il y a César Ngadi et que ça la plaisir ceux qui boyent en Suisse mokolo mususu. Merci. Ok, donc promis Torian en Suisse, j'espère qu'il y a une salutation en tout cas ça la jalouté donc vraiment to confirmer Torian en Suisse donc merci beaucoup déjà d'avoir accepté notre invitation donc la prochaine fois je pense que ça l'émission qu'on a en Suisse donc vous rentrez demain déjà. Oui. Donc lobby na kozwa nzela na li kozonga na Suisse hein? Donc j'étais à la qui bref passage moko awa pour na la famille et puis na la place kopé sa père mbote place to chaye yena mama destiné à séjour na yawa après passage na Hollande. Merci. Donc bon retour en Suisse donc c'est ainsi que s'achève notre émission de ce jour avec le grand combattant Jean-Claude Kalala. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboisoriginal.net. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Bobo Sanate, Boyoki, combattant de Gabeti Masolo, Kabila, Akosua Masolo, Penambunchupe, Nadikosi. À très bientôt. Voilà, chers amis, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Venez me rejoindre, venez me retrouver sur Adi Loba TV. Aïe! Boya Ebele, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Vous aurez tout, vous serez servi, vous ne serez pas dessus. C'est vrai que ça fait un bon moment, tout le monde a une sous-tête sololité. Na lobi nabino, Boya, Bokoto, na Adi Loba TV. Aïe! Dans Labino. Rendez-vous dans ce moko Adi Loba TV. Abonnez-vous massivement. Rendez-vous dans Ngai Nabino Nangai et Zana Adi Loba TV. Je vous attends, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Adi Loba. Toko Loba na Adi Loba TV. N'hésitez pas, vous ne serez pas dessus. Adi Loba TV, aïe! Venez nombreux, non, Labino. Adi Loba TV, aïe! Boya, je vous demande de vous abonner massivement sur Adi Loba TV. Adi Loba TV et au Pesabino Basango Nyonso. De manière générale, Bozala informé, analyse, émission, interview, reportage. Vous serez servi na Adi Loba TV. Adi Loba TV, aïe! Rendez-vous na Bino Nangai Bokoto, Adi Loba TV, Adi Londole le célèbre, beau comme un dieu. Ah, c'est la Bino. Monanga Innocent Chouami Yalolo Christophe. Soki Olinga Kangai. Soki pe Olinga Nongai te. Kotaka na YouTube, beta Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na Yalolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Yalolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele.
wana posa otala théâtre olingo oyeba actualité ya mboka wana posa oyeba makambo ya musique kota na ya lolo Swami TV. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conflits. Abi bon likamako pona osala ngo yuo ozamona mai nanga c'est vrai totanga kana yo du vent.